ceux qui te pèsent artiste na biso valeur te muta ko pesa bango valeur akozala te Koffi Olomide sala nini awa nazo solo état que patriote tolongo la ba deli ndenge batum so ba Koffi Olomide azala mabe Koffi Olomide muta ba problème tolongo la ngonanu totala o biso sto moina ba vidéo atolingaka Koffi Olomide te totala nanu o to moina ba vidéo. Pardon. Je le jure sur mes enfants. Pardon. Pourquoi qu'on humilie artiste congolais à niveau wana? Pardon. Je le jure sur mes enfants. Pardon. Merci chers internautes, merci na confiance pe na fidélité au Sarabis sur Shelvi télévision. Merci na batutu bolingarazini kumbi papa veri na bino, papa veri de nous et merci beaucoup na mon boss chez la Vita Leader. Et mon boss c'est les 30 komi pembeni. Mama inda aïe aïe. Non on ba 55 émissions da. Mama Chancel Vimatila, merci beaucoup na général Gabi Katumbai. Général Gabi Katumbai balobi lingwala bolingo bundes. Mutualité lingwala bolingo bundes balobi tout en Allemagne. Oh non c'est biga moi na lingwala. Na o avenir ba papa Lutumba. Oh avenir ba ya Paul Venture Mafuila. Oh ya ba nani donc Général Gabi Katumbai balobi mutualité lingwala bolingo to confirmer. Merci beaucoup na Paul Venture Mafuila. Merci beaucoup na Néné de Colonne ya Raoul Nkosi Mireille Momene. Merci beaucoup na Maïza de Breda Mutudi moi Mutudi Ker. Merci beaucoup na Percy Mongodi. Merci beaucoup na Sylvie Kitondo. Lelo na plaisir à internautes to solana bino par rapport il y a arrestation à Koffi Olomide où il s'allie passe na ba congolais où il s'allie passe na communauté africaine où il s'allie passe na ba généraux mususu et s'allie passe na ba avocat mususu otozo solana na bango et s'allie passe na ba ndeko mususu et ba condoléances na biso to pesi na papa de la mukoko wa uto bungisa papa leki na ye donc biso na Shelvi télévision tout ça de cœur avec vous. Merci beaucoup na tout bozo tala biso à travers le monde to beau sanité Karine Lelo la taille qui dérange et merci beaucoup encore une fois na président Gilles Makofo les premières déjà à Kinshasa pour tout bande to ça l'organisation to yamba président Gilles Makofo les lots vraiment eza pena mi analyse eza mi interpellation na gouvernement na biso na justice na biso par rapport à l'arrestation Koffi Olomide où il s'allie base na internet base moro ya mabe base moro ya malamute où ba humilier Koffi Olomide par rapport à l'arrestation na ye et Koffi Olomide as artiste musicien où ya abanda boulot na biso non to botamité nga personnellement on a botamité et Koffi Olomide abanda boulot biso sto yebi lelo Koffi azana ba âge ebelé et Koffi Olomide a bâti tous les sortes de musique. Koffi a un grand nom en Afrique. Au lelo, soke na Côte d'Ivoire obtenu Koffi Olomide, ba yebi oke wap obtenu Koffi Olomide, voire même dans le monde entier, ba yebi Koffi Olomide. Mais Koffi Olomide, lelo ba humilier mon pa ou mon kondi. Ou esali pasi Yako Sakanate. Pardon. Je le jure sur mes enfants. Pardon. Tous les exemples mon normal à Salfo où il y a Côte d'Ivoire Bagaou premier Gaou Bagou mémé bongoté
Pardon. Je le jure sur mes enfants. Pardon. Davido na Nigeria. Bako meme bongote. Diamond na Kenya. Na Tanzanie pardon. Bako mema e bongote. Ba Youssou N'Dour. Bako mema bango bongote. Pourquoi ko humilier artiste na bino ya mboka? Ceux qui te pèsent artiste na biso valeur te. Mutako pesa bango valeur a kozala te. Koffi Olomide sala nini? Awa nazo solo état qui est patriote. Tolongo la ba deli ndenge batumso balobaka Koffi Olomide zalaka mabe, Koffi Olomide mutaba problème. Tolongo la ngonanu. Totala o biso sto moina ba vidéo. Atolingaka Koffi Olomide te. Totala nanu o to moina ba vidéo. Koffi Olomide a père de la famille. Azana banana ye. Tant obi père de famille donc azana banana ye. Azana mwasi. Et puis azana bandeko na ye. Et puis aza patron ya orchestre na ye quartier latin o afutaka batu. Batu wana baza pe na ba famille ba lesaka ba so Ferrari bazawana, ba omba bazawana, ba mukusambwa bazawana, ba artiste belé bébé bazawana, ba Cindy Leker bazawana. Non, tout ce qu'on voit, quand les mêmes jours, quand les mêmes jours, c'est bien bon. Mais bah image est tikali. Bah image est tikali. Pourquoi qu'on humilie artistes congolais à niveau wana? Président Félix Tshisekedi alobi état de droit. Na yebité sur état de droit on ici ba bandi ko appliquer yango, ko appliquer. Na yebité. So ba bandi déjà ko appliquer yango. Je ne sais pas moi. État de droit au président Félix Tshisekedi aloba ki na yebité soki yango wana o to moni pa ya Koffi Olomide il faut ba mema mutu lokola ngulu po ba mema ne ba kulu na bongo. Pianga téléphone nga, pesanga chombo nga. Pardon, pesanga téléphone nga policier. Na bo wana chombo nga. Ba kuluna nde ba mema bango bongo. Kuluna ba meme ba mo boto le téléphone. Na bi que justice na biso et ça justice moko fort. Oyo et ça la musala na ngo kitoko. Na yebité. Pourquoi comme un artiste congolais bongo ou pas un déconnant congolais? Pourquoi? Pourquoi tu me se poser la question? Nous se poser la question. Pourquoi ni bakanga JBT? Pourquoi ni bakanga werate? Pourquoi ni faire falite? Pourquoi ni waze kwa teka Koffi Olomide yenda zamabe? Oui, oui. Mutuaza sena mokili ate. Ata ba kokange 10 000 fois, 20 000 fois. Mais façon nini ba ko mimile, c'est ça le problème. Bakanga salaki soki nini, problème ezate. Bakanga salaki nini, non, problème ezate parce que justice mi beko mutali kola mi beko azate. Mais ce que to yeba mi beko yango baza ko appliquer yango comment? Comment baza ko appliquer yango mi beko yango? Ya bongote quand même. Tous à la réaliste. Tous à la intellectuel. Koffi c'est un grand. Bakoko babana bana ya babana ya bana ya bana na bana na biso ndenge balobaka bayebi ki e Koffi Olomide. Papa Ngwasuma Kwatrako Ramani songa mbeli babetaka likofi te. Koffi Olomide tala ki sinjora nenga zolela na zo appel ya JR Kumbi na Spain na tonwa lelo mais zini Kumbi eza nini ngana bikulutu na yebite na ye awate pona pesa ba argument ya Koffi Olomide o bakangaki pona boy non nga analyse nga non sala par rapport ya ndenge ba tokiye na ndenge ba kotiza munuka ndenge ba oboto le téléphone ne bazo filmer. C'est ça qui fait mal. C'est ça, rien d'autre.
parce que ceux qui ont fait ça, chez moi c'est la vérité. Tu as que justice mutakoza likola mibe kwa zate mais façon ba memeli kofi olo midende façon wana ndeti na ebité bandeko botala ka biso to mekana on pe ko tala non pe na ebité mboka na biso Congo to mekana ko longola pe Congo non mo biloko moi mike o ezalaki kala bat pas comprendre que to komi pe na en état de droit yango ba loba ki pas président Félix tromper na respect ya ba humain. Pour ne pas banana convocation na yebité merci beaucoup na bato botali biso o bopesi biso oreille na bino bopesi biso misu na bino pour na kotala ngai pour na koyoka o tolobaka et ça fait mal pour na Koffi Olomide. Merci beaucoup na bato bozo soutenir Zini Kumbi a Fifi ba charge déjà na Panama Paris donc nzeleza mulai ba Hollanda lobi pesa tour ba titika dima lobi pesa tour na biso to betata moi tour to futa nyonga misu a Fifi na pesi mbote place otalanga na Paris autorité morale Karine Mokonzi na pesi mbote mutu mwa ominango Zini mais mikolo zo boire sous Karine no boire rete c'est que papa otala ba émission te c'est oza connecté te maïsa de breda mutu di moi mutu di Caire. Merci beaucoup na JR Kumbi na Span et merci beaucoup na bandeko tout bozotala biso libanda ya mboka et merci encore une fois na général Gabi Katumbai balobi général Gabi Katumbai mutualité lingwala bolingo bundes et merci beaucoup na Blaise Nseka le Boga de Strutsugar et merci beaucoup na Sylvie Kitondo motema ya papa Dela Kokuta mes condoléances na yo le véritable code ya Willy Moucheni Motoaleki Wazate Chancel Vimatila Nadayo. Merci beaucoup na Nifa Ngambani. L'espoir fait vivre. Quant à moi je vous dis bye et à la prochaine. Merci.